Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu ezanga, bino c'est Rebecca. Na yeli susu to partager na bino sujet ezali très vraiment délicat. Omoni tonto pesa ra sujet, molimo mosanto aloba ali susu. Molimo a continuer koloba na sujet, pa koloba ka na sujet po na kofungola bana na ye. Pona koyebisa bana na ye nini oyo biso tokoki kosala, nini oyo biso tokoki koloba. En tout cas, Nzamba bomo Nzambe ya Israël, oyo alalaka te apesi biso tango to partager susu liloba oyo na part na Nzambe. Na kati ya makambo oyo nazoloba, eya na témoignage na nga, eza pe na enseignement, pe eza na connaissance oyo molimo mosantu alingi bozwa ata 1+ na nzela na nga. Alors nyonso wana tokoloba ngo na lisungi ya molimo mosantu. Oyo apesi biso temps, oyo apesi biso ngonga, nde Nzambe biso tolingi tolobela na tango oyo. Alors tozobondela na kombo ya Jésus de Nazareth, Nzambe ya bomoi, Nzambe ya bosantu, tobondeli na kombo na Yesu Masiya, totika moma oyo na maboko ya le Paraclet, yenda azwa contrôle minoko na biso, yenda lobela biso na tango oyo bandeko na ngai, tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Yahweh Nzambe ya bomoi, na pesi yo nanu merci po tozali Nzambe lokumu ezonga epai na yo, incomparable Dieu. Mokonzi ya l'univers, Yahweh Nzambe na nguya nyonso. Natiki moma oyo na maboko na yo, zwa contrôle monoko na ngai ya soi na ngai papa. Zwa contrôle papa ya nyonso papa na ngai. Na lobo ekouta pa na yo pe pesa vie pe bomoi. Nzambe ce n'est pas un viol lekisi biso na makambo po lelo ye ko enseigner libota na yo. Pesa pe bango connaissance. Ba apprendre quelque chose outi na part na yo. Na inspiration pesi biso Nzambe na nguya nyonso. Yo Nzamba bo santo. Natiki nyonso na maboko na yo. Bomba nga na makila na yo. Bomba video na makila na yo. Zwa contrôle a nyonso. Ekokota bato na bandako video oyo epesa vie. Mais soki mutu akolanda ngai po abika na nzela na yo, na kombo na yo, tika mutu wana bika. Mais soki mutu akolanda ngai po aluka stratégie, po ayeba ndeni akosala, Nzambe tika pe akuta na yo kaka. Yesu yo bundelaka ba oyo yo, pe misala na yo yo moko bundelaka yango. Na tiki nyonso na maboko na yo, bombanga na makila na yo, finikanga na nguya loboko na yo, puissance na yo kolo, couvrir nga Seigneur Jésus de Nazareth. Lokola lipata na kembo, Seigneur makila no ebombanga, ebomba ba video oyo, ebomba bato pe bakolanda bana na yo, bazala protéger, pe barriere na bango, efongwa ma bien bien, connaissance ekota, na kombo na Yesu Masiya, Zamba bo santu, na tiki nyonso na maboko na yo, pe na lobi, amen. Bandeko lokumu ezonga Nzamba Israël, Nzamba bo santu, excuse-moi to bongisa moke. Nzamba lola azwa nanu kembo na nyonso oyo aza kosala pe na oyo aza kolobela biso. Nzamba aza tellement motema malamu, il est tellement bien, il est tellement merveilleux. Jésus de Nazareth. Je l'aime mon Dieu et je suis fier ya kozala servante na ye. Pe mwana na ye, pe abenganga. Donc esala anga bien. Alors kombo neza kombo eza na nguya ekangola ngai. Kombo ya Yesu Masiya oyo. Même ale moloto alobango Yesu azali Nzambe. Baso loba loba boyoka nzema ngoti ya le moloto. Baso loba loba Yesu azali Nzambe te, Yesu azali Nzambe te, Yesu azali Nzambe. Ozomona Yesu azali Nzambe, lokumu ezongela Nzambe ya Israël, Nzambe ya bosantu. Nalingaka bino mingi na kombo ya Yesu Masiya, ya ona betelaka bino témoignage nanga, po epesa biso nyonso mayele, po efungola biso mutu lisusu bien bien bien, to apprendre des choses, to comprendre makambo. Yango mona nalingaka bino mingi, pe nalingi nayebisa bino makambo oyo Nzambe atie kati na nga na nzela ya mabala nini oyo elekaka. Nayebaki yango pamba te na lisungi ya molimo mosantu, yango ozomona tozokota mpona koyebisa bino susu bien bien bo comprendre. Nalobaki na bino bien na libota ndenge nini tokoki kokutana na mobali ya mabe. Comme déjà tolobelaki makambo elekaka na famille, bokutani ya biso ndenge tokutisaka mabala, ndenge tobalisaka bana, ndenge bapara babalisaka biso, ezalaka te na moi, ezalaka ti na butu. Yango monaka yo obala, mais ozolota so mobali ya butu, parce que ba obali na moi, obali pe na butu.
na butu bapesi yo susu mobali nde balobaka mwana yo okena ya na yo na libala yo oke kosunga bapesi yo mutu yo lokolo bali na moi babali so pe na butu yango monaka mama na bala me naza femme mariée mais mari de nuit namonaka pe kaka mari de nuit osomona namonaka mari de nuit alors lelo toza wana toluka toyeba ndenge nini moto akoki kokoma na mobali ya mabe to pe lolenge nini mobali akoki kobala mwasi ya mabe to gagner temps mwasi ya mabe to mobali ya mabe ata Rebeka mutazwili yo to mobali pasteur mutazwili yo to mama nani to papa nani azwili yo mobali ya mabe to sere asambelaka akoki kozala na ye mutu malamu asambelaka nzambe ya solo mais ake kosala choix ya mabe oui batu wana omonaka to tobimi na libota ntongo bandi kokende tokendaka bongo te bandeko tokendaka na mutu bakopesa biso mutu yo kompanie ye landa ye na vie sala na etambola na bisika kokota na bisika kolia na ye bisika komela mai yo mela na ye mai yo ya kolia yo kolia kende totie yo pembe na ye mbongo na ye mbongo na yo na mbongo ne mbongo esila na oyeba te bosalela mbongo bato mibale mbongo so na simi mbongo ekendaka abo bosalela ngo bato mibale na libala na ngai na mbeto ya libala namona lokola omwa mama Rebeka na lali pena na olota pena mutu azalaki awa bapesa bino mutu bobalani bape bino pe mutu babalisi bino na butu yenda landa soki yo mutu boyokani kande esama na butu soki bapesa bino mwasi ya butu atraumatize bino mwasi ya butu so bapesa bino pe mobali ya butu akozala mobali ya butu. Est-ce que vous comprenez? Mobali ya butu nde akokompane bino bandeko lolenge nini mama Rebeka nga na bali na poto nga nazwi mobali na Afrique te na mboka te na village te ba mama na biso ne bande kopesa ba mibali na mboka mais biso to bana ya nouveau modèle ya makambo sika ndenge ninga na kokuta na mobali na poto mais mobali aza mabe bandeko na ngai mobeko o ezali na famille loi o ezali na famille to molili o ezali na famille a ombre wana ténèbre wana eza na posa toza na poto toza na mboka nini ekolanda yo pe loko wana ezaka kati batia wana na famille bango nde baloba maloba pe maloba eza na nguya pourquoi nzambe azoloba yaka tosamba biso mibale loba maloba ekoshitifie yo nani akondana yo batia maloba wana po emema biso na ruine tosala oyo ezali volonté ya libota omona yo oza jeune fe oyebi nzambe na bomwana na yo moko kokutana na baninga ya bandoki toke kutana na mobali ya ndoki toke kokutana na mwasi ya ndoki bato baponaka basi wana to mobali o mutu akoponela mobali wana ezali yo te Rebeka eza famille bango nde baponaka banzambe ya mabota nde basalaka choix wana miracle na bango boyebi te faux miracle ezali est-ce que bino boyebi te faux miracle ezalaka ba prodige na bango ya libota lolenge ya Pharaon ebanda ekosalama Moïse na nyoka bango pe baye na nyoka yo nzambe apeso libala bango pe bayeli yo libala baboyi ya yo te me babi yako yende obiso to pesio yenda kokonza po yo Rebeka ekuta biso na famille awa nde biso batokonzaka nde muto na film aloba Rome c'est moi bango nde ba Rome Egypte nde bango nde mobeko likambo mobeko bosala nango bajete peuple Israël peuple de Sion likambo mobeko bosala nango bajete parce que lokola mobeko oyo ne mwasi alingaki azala lapide ne mwasi alingaki akufa balobi na Moïse balobi na Jésus Moïse alobaki
ekomama. Moïse mutu atia loi oyo. Nani Moïse ya famille na bino? O ya tia mobeko, bepekisamelo. O mama sera lobaka bepimelo. Nani atia yango? Moïse ya famille na bino nani? O atia mobeko pa akufi. Me mobeko wana bandeko etikali ndenge mobeko ya Moïse etikalaki. Ya kufi. Me mobeko Moïse atie etikali pe ezo kondane bato. Me Moïse esi akei. Moïse a famille na bino nani? Biso moto loba yango. Nga Esther a famille. Nga Rita libota na nga. Nga na kobala Boaz. Nga nde na abo. Nga nde naza bo nazali nani. Naza nani. Na Moïse libota na nga. Toloba yango ti. Naza na pona ko sauver famille na nga. Bango pe balobaka yango. Ke ngai naza fali Moïse liboto oyo. Nga na tie loi. Na tie mopeko. Yo po lobaka yango. Ke na Moïse a famille. Naza Joseph libota na nga. Quand tu dis tu es Joseph a famille. Bolobaka tika boloba. Naza Joseph a famille na nga. Mais comment on a makampe Joseph a monaki? Et bon aujourd'hui yo lingi Joseph a monaki. Yo babouaki yo na citerne yo lingite. Ok ne na prison yo lingite. Non. Faut kota na prison. Kuna nde oko yekola. Eh merci Saint-Esprit. Kuna nde oko apprendre. Moïse nini oyo Joseph na prison. Ye pa na bango Joseph. Tia zaki Joseph wana. Azaki ka kolota. Azaki une interprétation te. Interprétation. Merci Saint-Esprit. Et kendeki ko bakisama kuna na prison. Mayele bakisama kabiso na ba difficulté bandeko. Tala parcours nga na zui. Na kota wana bima. Na kenda na zonga. Na mata na kita. Metala lelo oye pesinga. Tala vi na nga. Ndenge ezo sosol. Nazo sosolisa yango na mateya ya Nzambe. Tala histoire na nga. Ndenge ezo kende kubalana na makambo ya Nzambe. Mayele wana nana pesinga yango. Nga ona zaki kokende classe bandeko. Soka mwana classe. Oh merci Saint-Esprit. Soka mwana classe. Oh apesa nga ba réponse a yete. Journée na nga de baby. Siko so ba yene intero na soka wapi. Siko soka na comprendre que to kota mulongo nga misu nga ndeko na bino misu kabo. Bipai. Na otala so aye classité na o regretter pourquoi Fatou aye classité. Moi classe so la pila. Moi les premières de la classe pila. J'étais sali ma sœur. Pila yete poani pila le langa fort. Die et ko sala mobimba penga fait Rebecca. Lelo classe trappe ba professeur botikanga ite. Na lele bino botikanga te. Alek na bino. Botikanga te. Ezo ya na ba papa ba koti makambo ba ko mo enseigner ngai. Baloba aboué. Batanga aboué. C'est pas grave. Lelo comme champion. Na ligne de miel, na nuit de noces. Na 1 Thessaloniciens, lelo comme champion. O comme appelé champion. Balakisi ngai. Muto ayemba composer banjembo na babenga kina na loba ona suka kuna nde kototo keseka. Est-ce que vous comprenez? Ce qui moi na classe ayete ngana oyoka mabe. Siko na bano créer relation mususu pour intérêt mo so yefuna ke vanda pa mutu mobo ona ebi pena na mona ke déjà capacité à travailler moko. Nyonso wana eza be pime la famille yoko oza mayele te yo. Na makambo aye na soto bakisi mayele. To kanga mayele na ye. Joseph ba oboke na libulu pona ba ndoto. Étoile na yo eko memona ba difficulté eko bendelo bandoki eko bendelo mobali ya mabe étoile na yo batu bakopona mobali wana ba Nzambe libota ba Moïse a famille o bacha mobeko eko mama na Bible Jésus tonga zaki na désert Satana oyebisa ye eko mama Satana inspiration na ye excuse-moi inspiration à Satan eza awa. Mais ali le contraire ya parole de Dieu. Satana inspiration na eza awa. Ayebi Bible malam. Mais ya salaka le contraire ya Nzambe. Est-ce que Nzamba lobi boko bonga?
ya lobi beaucoup bonga te inspiration na jango awa esika balobi ke bino boko ko avancer ya lobi ko avancer te azu inspiration na awa projet ya bonheur non ya malheur na Jérémie 19:1 ya lobi awa projet ya libota toche malheur ya za opposant ya parole de Dieu skoto nzamba yaka pona ko contredire yete mais pona ko longola o ya tiaki po eza malédiction yenda otaka yenda longolaka tango azoya azoloba nini j'agirai qui s'imposera donc nga on a tie yo nani wa kokoma opposant na yango de sika nzambe alongolaka mamu satana achaka mais satana inspiration na ezali la parole comme nous aussi notre inspiration ça vient dans la parole du Seigneur Saint-Esprit le paraclet akomama awa yenda vandi kati na biso yo ya pesaka biso nyonso pe inspiration azwaka pe awa oyo biso to sosola bien te yenda ko sosolisa biso bien yango moni koto musu interprétation ya Samson bimususu koto musu bimususu to nzamba yoka kabite ya lobi bien te yo lo éclairci bana nanga bien pe likola connaissance ya Rebecca il y a d'autres connaissances likola mutu wana ne ovando moni ko lekinga na mayele oui likolo na yo pe connaissance mususu ezali parce que ezana bato ko ba misuki Nicodème bango ba yoka aka nzambe bango bazaka ko sosola mana mobeko te bango ba ya pe pa na liloba pa na ye moko na parole nde à comprendre o ezali plan nzambe pe volonté na nzambe tozonga wana banani baponelaka biso banzambe mibali ya mabe ezali loi mobeko banzamba libota ba Moïse ya famille soki yo lobi oza Moïse pour Joseph bango nde bazala te bakutango te ekomama bazwaka awa inspiration mais basali le contraire ya parole soki ozali mwana nzambe loba na Pierre oyo koma lipa soki ozali mwana nzambe le contraire nazali mwana nzambe ya oloba le contraire nzambe aloba na bino te so bolimbuma o miso na bino kofungwa aloba ebo me bokufa te efungwa mape boyiba penza mabe na malamu ayaka na le contre inspiration za nango te azwaka nyonso awa yango nzambe alingi toyeba awa 2 jours oyo ezoya tokovandela yango na ocha pose na yokisa bino voice oyo wuti epai ya servant de Dieu par rapport ya 2 jours de prière oyo bomona o molimo mosanta pesaki bokoyoka ngona suka bandeko na ngai mibali ya mabe basi ya mabe baso baka kotia trouble na famille na vie mobali baso baza ba immature bayaka kaka kobebisa basi akanda basi mokaka basalaka le contraire basala maboko ko produire te ba bebisaka ya des femmes soka siliki na ndako abando panza bilo ndako ngana mona camarade na ngana okola na ye Christ je te salue muninga na biso wana azalaki so baswani na mobali na ye babundi mobali na azalaki na boutique oyo boyebi na Afrika ezaka ba boutique ya libanda wana muninga tia mesa libanda atekaka bandeko baswani na chéri na ye mobali na ye babundi Christ akosilika basi ya mikuse baamba tata abunini yango pabi akabe mbonjo toni bwama tata bokita boza pe compliqué makambo na bino pe milai minene muninga na biso wana soka asiliki bandeko ake esika azwaka mbongo esika mobali apesaka mbongo ake kuna akozwa biloko nyonso ya mobali apanzi yango abebisi abwaki yango mobali a perdre bato balokoti yeba Afrique bapandi boutique na balabala bo imaginer est-ce que wana poussé par l'esprit tout poussé par les esprits mauvais molimo mon échec molimo na rejet molimo kozonga sima mwasi muto osala o mobali na ye est-ce que bomona na mute mwasi asiliki apandi TV apandi biloko ndako mwasi asiliki azwi telefone mbala panji bomona te
molimo ni ezo ko agir nga molimo ni ebande ko agir kati na molimo mabe nzamba lobi botuna molimo alobi Rebeka yo bunda obunda mutakala wana nde nazali kobunda bolumbu na biloko nyonso ya nzoto eza ya okoka yo yebilo nyonso tozala nango yanga mpe ezalaki ya okoka tout l'instrument à la place maintenant na olongola bilamba na oyeba te ke naza na makambo awa nake nabundi mpe bongo nazwi mpe bilamba na mosu nalati nzambe abi oyo eza molimo mabe lukanga nakangola yo na kati na esprit mabe eza ye nde azokoagir bongo wana esprit ya sankara te ya yakuza te bango mpe bayeba komba milimo na bango mutu moko atanga biwa ezalaki molimo anani oyo bayeba ba milimo na bango ozomona banzambe baponeli yo nzela banzambe baponeli yo chemin ndenge ni okoleka babendeli yo mobali wana batia eloko lokola ema ebendela yo mobali ebendelo bamwasi ya mabe ebendelo bakamarade ya bandoki oyo bakoya mpo badetruire yo yo kosala plan nzambe te yo kokokisa mobeko ya nzambe te bato ebele distraction na boka mabala libala nanga mama Rebeka libala nanga yo awa ozotungisama na libala yo kanga malamu esidi l'éternel awa yo ozolelaka libala no libala na olelaka mpe bien mpona badon spirituel mpe luka oyeba makabo nini na yo zemi nini oyo ya molimo yo mema ozomona yo ozolela libala me nzambe oyo abongisa mpona yo eleki ya misu libala bapotre Paul bavivre vie moko meilleur abi Jérémie bwakisa makambo fo makambo yaka ya olobela nga na otya liloba na monoko na yo tozwi nini toke kozwa bato mo mpe lisusu immatire yo deja moto ekemba na bashorki deja okoba moto ekoma kwa 65 ans kapaka moko boye mais ozokezwa motu azorezo les contrats baprojet na les contrats bapense na yo yo baambition na makambo nzambe makambo osalela ye oyoka ye omona ye osimba ye bato mo baotalaka babi moto okwa yo moto lokwa yo me akelaki nga abi nyonso akeli eza bien banzambe nde baponaka mobali ya mabe mpe famille nde bato baponaka bango yo ana shwa te kaka monoko yo moto ye na famille oyo yo biso bato oyambi yo tolesi yo biloko tomelisi yo biloko tope o mai awa nde elembo ya famille na biso bandeko tobosana te soki tomoni bato na bapays étranger toza yo oza na Canada oza na Amérique oza wapi partout dans le monde nini yo monaka pa baindien na boutique ya baindien nini yo monaka tala bien so patrouiller bien eza na photo na bango libanda eza na kati na bango ya boutique okutana na nzambe na bango omonango mpe so otali ye na miso otali ye bien omona bango nde batiaka eloko wana na poto tolobi na inde te na poto mpo ani batiaka lidodo wana rouge excuse emo batiaka bapembe awa emo batiaka basine mwa barouge awa batiaka yango mponani eza mobeko ya mboka na bango ata bayi na France ata baboti bana na bango ya bakoli awa eza lwa ya mobeko ya banzambe na bango ya banzambe na bango nde etambolaka na ya bango ndenge bapratikaka yango ata boboti bana bona bamboka epai na bipai awa nde eza lwa na biso mobeko na bango origine na bango ndenge moko na biso so baloba obanda na mobali ya mabe bandeko obandaka na mobali ya mabe surtout so oyeba nzambe te ozwaka nzela mobali ya olingo te mobali ya oeme yo te mobali ya osepeliso te mobali ya ozala na mpona yo te yo kosentir te yo oyoka babiloko wana te ozomona azala na mpona yo te ana ta na yo te yo na omona te mwasi aloba papa nalambi te mpo nazwi makasi te oyo nalambi kaka yango wana so omoni olia te toza mpe na poto okomande eloko na olie basara
Maman Seigneur, basa échouté. Nga kuna zana ngai. Mana azali. Ngai, nakatandre. Mais na lobi te bavanturier bole kanantia nanga. Moto ezikisa bino. Na loba nde na azali pona témoignaka. So tembe bitu na molimo mosa. Ayebisa bino. Mais non sekate. Nabi sérieux na leki. Bepi melo wana batiaka yango. Mobeko wana batiaka yango. Ndeko benda. Tongo ebendi même ata ba pasteur bat ba osale lo choix. Même ezata sœur na bino moko alinga kominga osale lo choix. Eza sœur wana te. Yo lingo zula Rebecca. Sœur wana pa kozala animé na milimo mabe. Bino bolo bakenga asambela. Molimo mabe ko salisa nga choix te. Non. Oko sale erreur oui. Bolo ba na français ni. Na otiki yango. Erreur est humaine. Na zuyango. Zomona. Pona niso na chika kia bolongo kaseke ya makasi na zuyango yaya. Nini? Ozomona loi ya famille. O eza ko dominer. Ozomona Pierre. Pembeni ya nzambe Satan a o réclamé. Pe nzamba o intercédé pona ye. Ya vana mokeni na ye. Alobi na lingi yo mingi. Na ozana na ko pesa pe vinanga pona yo. Men nzamba bi yo wanga nanga. Non. Pierre a zongela wa piège. Sur pêche. Balobaki na yako zongela pêcheur. Yako pêcheur d'homme. Tant Jésus bakangi a chiki na d'homme ango. Azongela na pêche. Bazongela balobi mbisi. Bazongela makamba kala. To ye na bonzam. To zongela ke kobo. Bandeko to ndima to sa repata sincère. Zambo biso to lukaye. Merci Saint-Esprit. Biso awa. Nga nzamba loba na nga. Rebecca na nzela na yo basi ebele ba ubika. Basi ebele ba okota lola. Botu na molimo mosa. Badona bino efongwama. Bakita ba mata. Balala na se balala na mabele. Nga nzamba Israël la benginga. Jésus de Nazareth. Le paraclet molimo mosanto. Oazana nga animenga. Na nzela na ye. Atana tanga te. Molimo mosanto atanga. Ah Rebecca nzambe patanga wapi. Mais ye bon nyonso eza kati na iti. Mayele akati na ye. Enseigner biso toutes les choses. Yonga na classe na ye. Balobi nini? Molimo mosanto ozwa nyonso epa papa ya oyebisa biso. Se batangisa ye. Aoloba na biso oyo ayete. Mais ya oloba na biso oyo outie pa papa. Boloba ngo nene na français. C'est lui le meilleur enseignant. Et là enseigner biso ni nyonso azwi kati na ye moko. Nebande ezaki liloba. Liloba ezaki nzambe. Nzambe nde liloba. Liloba eza ye. Donc, ako sene biso c'est lui le meilleur enseignant. Awa. Toko tambola na ye. Toko yeba ye. Pe ba do spirituel ko fungama. O kapa ya famille na bino ba kita. Ba mata. Ba telema. Ba telema te. Nzambe na bino pa komo pone. Na bino ba servante à vrai. Bo yeba ye. Mobeko wane kwei. Na ba o bandimeli Yesu. Yesu ba ina mwana mwasi liboso ne ba bimobeko ezoloba. Loi ezoloba. Pe mutu atiaki yango Moïse. Prophète puissant comme Moïse. Oya salamaki nzambe. Moto nzambe nde Moïse. Matiaki loi. Ekoyaki. Nkolo wana. Ndenge mobeko famille na bino ekoya. Liboso na Biblia. Kaka boy bekayo batia bino. Boko yoka bakaki. Même misu na monde ya ténèbres kuna ba mema misu no wenza molili ezalaka ngai nzamba memanga na wenza molili botu na molimo mosanto. Batekaka organe nyonso. Nalobi batekaka organe nyonso. Nabela cancer bateka libele no. Nabela misu no batekango. Ba chao na wenza. Il s'agit nga na bino na molimo mosatu liboso na biso tokezwa misu na bino molimo esika ba memango na samai ba memango na zamba tokezwa ngai na bino na molimo mosatu il s'agit tokende na village natal ya bakoko na bino na ba igwe kuna na ba fumu tokozwango zamba okango la bino eza tango molimo mosatu imadi
botuna ye alobi nango eza tango na nga molimo mosantu a Joël 28 abia ya tango na nga le paraclet dispensation suka loba na Yesu azali kolo pamba te nzambe mutu asekwisa ye loba ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo kopika nekoma na loba na ye yamba Yesu kwa mokonzi pe mobikisi yamba ye lokola mokonzi pe mobikisi bakoma nini susu ya solo soko ndimi yango na motema pe soki yolobi yango polele doki soko tatoli yango Nzambe akobikisa akokomisa moto ya bosembo. J'espère que mama bon obongisa so na salaire wana ebimika na mutu Nzambe akobikisa akomisa bosembo boyamba Yesu eza na bato ebele molimo zoloba bino bozokanisa boyebi ye kuna na bino na bino bwana na relation te alors boyokani wana ezala réparer évangile éternel écoutez yama Yesu Nzambe oh donc gagama boma biso physique yo boma biso spirituel non to boy donc yo na bango bo saka musamo ko ya bomi biso physique ya bomi biso spirituel non na mboka Congo roi mususu avanda te tozela roi du Congo o ale molota loba soka azali roi ya mokili mobimba na mboka nanga Congo roi ya Congo c'est Jésus de Nazareth le paraclet molimo mosanto ya tangu na ya ko agir na Congo wana Yesu Nzambe na Congo to vandisa Baal te to vandisa Dagon te na Congo bande ko bokanga mamna oloba na bino sidi l'éternel so bomeki ovandisa ye Baal na Congo bino bomona o Brésil amoni ya mukie po bino boyebite o bozali peuple sacré de Dieu na ta oyo boya otya Nzambe mamo esimba te na Congo jamais Nzambe alobi na nga Rebeka peuple congolais sepela pour comité de délivrance Congo azana zemi Congo ana zemi toke malembe tu to koma bisika toki mamba na mutu te to wela pena mutu te osape guerre na batuté to na Nzambe alobaki ba Josué bazaki pe homme nature que nous boyebite Nzambe apesa a mutu boyebite na Congo Jésus ayo ovanda Nzambe na avai na mboka na bino te mboka na biso eza salite la disa alobi Rebeka mboka na bino eza awa Nzambe na bobuyu kaka Dieu l'a dit à Ézéchiel Dieu l'a dit Dieu m'a dit aussi botuna molimo mosanto ke na mboka na bino bakunda ba vierge bakunda batu mibimba otala bazue batieye problème Mobutu atikela biso oyo ya atikela biso problème ya idolâtrie Mobutu ayela biso origine ya idolâtrie ti lelo idolâtre na mboka Congo même omona na mutu a théâtre bakoma odore toza na régime moko ya idolâtrie sentiment mo congolais nango sentiment mo ya bamfutima Mobutu mabele ya Congo makila ba inose ezoganga tozo tambola likolo mabele ya Congo wana mabele wana eza sué bakoko na biso basuye banzamba famille na biso banzamba mabota banzambe ya mboka basuya mboka basuwa mabota bakanga batu na bachasser bandeko na mona makambo ebele na mboka wana bakunda biloko pourquoi mbula na ebeti te mbula ya obuka na ebeti te bandeko bokanga makambo na oloba na mona mboka Congo na telemi na kwe na otala ti na kwe polele poto ya de mbula fo mema bandako ya bato baza ba sanguinaire o ba construire likolo sang Nzambe aza le véritable juste juge c'est lui qui juge à son temps nanda yebi tango Nzambe nanda yebi ngonga Nzambe molimo mosanto basala ne ba jeter keba oza monoko ba Nzambe te bozo ko influencer bato liswa banzambe bino bomona te botika oloba bomona oh
boyoka te parce que bomema peuple na ye na conduite nini na chemin nini nzambe alobi boyoka na bino ye te mpe bomona na bino ye te boyebi ntango te boyebi ngonga te boyebi mpe bamboka nini te eza na zemi boyebi te kongo ana zemi kongo abota bamapasa bana ebele obomona na batelevizio batala bana ebele mutu mutu aboti alors mwana moko ake na Brazza moko ake na Gabon moko ake na mboka nini moko ake na mboka nini nde bapesa vie na bamboka wana kongo nde aza na baotonga mapapu na ye po adekole alors ndenge eza wana mboka kongo wana bozya makambo yeya na matalité na bina jalousie wana boza nango na ba haine wana boza na esila banzambe na bino pourquoi boteya mabe boye pourquoi boteya mabe boye ko nga nayebisa bino nga na mbanga me nga asika mabe aboteya mabe boloba nani ana Claire Congo na aza na fongola Congo 3XL yende mutu ana fongola Congo bokosi Clé du Congo nana na fongola kende tanga na Apocalypse o aza na clé ya David eza nzambe o aza na clé ya bamboka ya bikolo c'est Jésus yenda pesa bomoi na bayi bazangi bomoi Congo na minucho ezanga na bomoi te bomoi ezoya lipamboli ezoya me lolenge esalama toyebi te po ye aza pasi ya obota alors to bana Israël baobota Pharaon alobi nini bo azwi ba sage femme alobi boboma bana baegyptien ya ba israélite so baboti bana mibali boboma bango pourquoi bango pe batelemi baoboma biso parce que eza loi ya mobeko o Satan a otia mais okoko osisa bakongole te ata guerre ekoti na mboka baosisa biso te toza mpe tobota yaya babomaki me bamoma ye Moïse te président ya Congo eza baoboma ye te babomi baprésident me ye bakoko obome te mpo ye nde Moïse te tolobela bamoïse te bamoïse ya mabota bamoïse ya bamboka bamoïse ya bavina biso baza ata yo ndongo olela wana mobali azali oyo olongono na pasi tofuta na bakonsekansi te basakana na nzambe te biso tozaki kotia mosapi liboso ya nzambe ya Israel ya oboya maloba na ye ya kopona maloba bato Bible ezoloba nini alakela mabe ya kotalela mutu totalelaki mibali ke tokoma na bango bopaka me totalela ye nzambe te lelo place ya nzambe totie mibali na biso nzambe alobi tika eloko oyo olobi nzambe notika ondeni mobali nanga azoya ne pe nzambe akabola te nzambe wapi ayo akabola nde boyebaki azaka ne pe ya double tranchant lilobo so oyebi yango bien te ekoboma yo kabola te ayo akabola basi na mibali ayo akabola bana na baboji ayo akabola alobaki na nga Rebecca ekomi ntango nasala différence entre baoyo ya nga na baoyo ya nga te Moïse natika na Moïse funa longole loko nga funa longole loko toyoka na basinema tolanda na ba témoignage toyoka ka baninga pe bayoka biso toyoka naka mateya ya mabe titi aloba nini mateya ya mabe fuko longolango ata toye pona témoignage ata toye kolakisa bato nzela solo mais so bateye bato sali te tozosali te yana totika yango po tosala posa na yo alors posa nzambe atindinga yo bosani na disciple bayekanga Yesu moko azwi mbele akati litoyi kia bino bomona te esalama
o bazwi tala Yesu alobi bokolia nzoto nanga bokomela makila nanga biloko wana mibale kokoma misato te oya misato satana tokomi ne kuluzu yemei na katikati miyibi mibale ya biso nzambe na katikati babuki moyibi liboso makolo basote babuki moyibi mibale makolo bayepa na ete ebongo babuke makolo te babuke mukuwa ya nkolo ebukana te ekomama na Biblia botanga Bible mukuwa na ebukana te skotomba yeli biso na minute oyo mateya ya mukuwa ni tolia mateya ya mukuwa eza te na Bible eza mateya ya chair na mateya ya sang oyo tobakisa eza esu ya nzambe te oyo akufa babuka mukuwa na ete eza mukuwa ya Yesu Masiya epesaka vie epesaka bomoi mukuwa na ye ebukana te lelo na internet tozwi mateya ya mukuwa ewuti wapi mateya ezali ya chair na ya le sang mukuwa na ye ebukana te alors so baoteya biso mateya ya mukuwa eza mateya oyo ewuti epai ya moyibi po moyibi nde babuka mukuwa emema kufa eza mateya oyo kaka bato baoliango bato oyo mikuwa na bango ebukana me bino Sion bino peuple Israël ekolo ya Jacob bokolia mukuwa te boliaka Yesu Masiya nzoto na ye na makila na ye pona ni mama Rebeka olobi yango mateya ya mukuwa eza mateya oyo bateyi ngai mona litoi na nga na telefone nabi na telefone so yo yoki yango na TV nga na yoki yango na telefone na nga moni ndeko na ngai nasengi na yo olongola ba video na nga kuna po bato bayokanisa toana nzambe moko te yango na bolingo nkolo longola ba video na nga nayebaki mateya mukuwa bato ebele bakoka ngo te eteyami na mutoi na ngai nalobi te ke yaya otala makambo na biso poani te bateya yango nga na lito na toi mateya mukuwa nayebai bokoka ngo te ya mateya mo makasi meze eloko nga na kolia te koma na kolia mukuwa po yanga bokonzi babuka ye mukuwa te bukana te komama na ezaye na bosa nso ezayi te bocha un corps de Christ na kati ya mboka Congo na mukuwa mowei mo te kopesa bomoi na mboka Congo na ye wana mukuwa wapi mukuwa ba president bakota makongulu bamoni mepesi vite na mboka Congo non totombola misu likolo tobelela mawa na nzambe alobaki yango peuple congolais bolukanga bopelela mawa na nzambe bolukanga bolela mawa na nzambe mboka na bino eza na makila bino moko ba makila est-ce que toi conscient te toloba ngwapi bien tolongola ba jeune maboko ya na makila o bako na biso basala na obiso motu sali na bamboka na banzambe bamboka na biso basali ba igwa famille na biso basali ba igwa libota basali ya mboka basali ekolo basali bomona te to peuple moto za sali futo mipeto na neni ni va peto laki biso futo lela ma na nzambe peuple congolais toko kende ba de gauche à droite te fu yo zonga nzambe yo sakana lola yo sale ya lola ba sentiment yo o sakana lola abenga pe mama omoni nyonso wana kaka mama eka mabete obenga pe o kasoni to sakana lola yo na tango yo sakana lola na ngongo Yesu Masiya oya ba femme sage ba bâtir maison yo sakana na basa yo zone kira ba sage folle ya basi ya folle o ba orate lola yo sakana lola
Yo saka na lola. Lola ekangisi biso makolo. Oh, nga yebisa bino vérité. Lola ekangisa makolo. Yo lingi nzoto boleganga. Te to solola. To mso omona ke bango ba santé. To tia be pimelo biso. To tia be pimelo. To eba iposa nzoto. To sepele na mokili o. To ebe ndepe to kenango. Eke bien. Me pona nzambe. Pona lola. To tia be pimelo. Yo as to ebo lobate. Oh. Nga kuna banda oloba na vina nga na kotula te. Na otula ndeni. Nga na ebo olinga mutu. Na otula ndeni. Nga kova na place bona tali okabo. Yo mota misu na obi mutu onda atala nga obenganga. Babiso. Na misu ka na oloba na misu. Na ebi nde baloba na misu nga. Ngai. Na yebi nde baloba na misu. Misu elobaka. Ngai. Na bolingo misu elobaka. Mutu ayebi yo te. Me faso tali ye mo ayebi. Bakode ezati. Bakode yana to bomi on pona Yesu. Oyoka. Munoko elobaka. To boma munoko wana pona Yesu acha parole. Yaya. Ngato na okola na ndolo banga Rebeka. Na ozana ka muto na noseni batundeni Bible baloba na bolingo. Ba parole noko bimisa na bolingo. Nino ko yebisa mbala yoka na litoi. Nga na ndolo bana osa l'école nango. Botu na molimo mosanto. Na lobi botu na ya loba oui andolo bango. Ya no vanta ba mama penda ba papa. Aote ya bango. Qu'est-ce que l'amour? Na boya kokota biloko na po ebendela ba venturier. Na kote ya pe biloko na ndenga ya bonzambe boyeba nde boyoka ba mama bateyaka ba mama. Na kati ya lisanga ba mama. Mais awa eza public. Ebendela nga bato. Ya obendela nga ba nyoka mibali. Na banda olobango. Don na yebi. Ponjo tu esala. Po yebisa mutu boyi. Foloba boyi. Baloba abo na bolingo. Basolola abo na mobali. So boloba te. Mwasi. Nde choza sero nga na yebo za nzambe. Oyeba oloba te. Benga nga na privé na obiso. Ta basolola abo na libala. Mobali ba yebisa ke boyi. Mobali alingaka yoka oyo. Ayoka oyo. Pe baloba aboyi. Ngai. Na banda obongisa una vinanga. Zamba bien hein. Yo. Nga na alinga batika no makamanzoto balata molimo. Yozo linga o lati anga batu kasaka ya bonzoto. Ya bo sentiment. Deboche kota na banda kwa mabana. Denza balongola nga na njela wana. Tocha bepimelo yaya. Bepekisa melo. Mobali ya mabe banzambe nde babengaka bango. Bakamarade ya mabe loi ebengaka. Molili ebengaka. Ténèbre ebengaka. Sata pe aza bisika nyonso. Atiaka bato na ye. Balua wana reklama abiso. Batanga akombono na butu wapi nga na mona bato ba obenga na mai. Nga. Tona ina bonzambo sika. Balina kota na groupe na bango. Basala nge incantation invocation. Mama Rebeka lokola ba yibu bandoki. Bazo invoke nga. Ba ye na telefone. Omoni Jesus aza nzambe te. Yesu aza nzambe te. Nzambe na biso ayana tutu. Omoni nzambe na biso azali oyo yozo te te. Ya biso nzambe alataka 3XL. Ndi nzambe na biso. Nzambe na biso aliaka makelele. Nzambe na biso aliaka poso. Na pokwa. Basalili poso bakalingeli. Nzambe na biso batandelaka embeto. Mama bongisi dran. Achebwe papa lali. Papa lotaka. Ya biso nzambe lotaka. Yo Rebeka okeba. Keba Rebeka. Moni Rebeka oyo. Na Yesu na ye. Ya biso nzamba lotaka. Na suka lota nzambe na bino ndoto. Toyebi te. Ya bino nzamba tanga Bible. Inspiration na toyebi te. Tika nzambe na yo. Yo otikisanga Jésus. Yo utu wapi. Yo nde nani.
o akabolana o abimelanga nga misoyo emona ba ange na nkolo ngai misoyo emata na lola emata te nayebi te na bona ngai nabi na bona nga etuni pena wana nani babisi nga c'est Jésus mobali wana bokutana na 2 jours ya jeune biblique nde oyo oyoka na motema no ndenge ayokaka nga alobelaki maloba mpe ya bolingo mobali ya libala te fo baloba mpe maloba bolingo mpa nzambe na yoka te kozwa être humain wana kopupulaka ye bamaloba po apia mbongo Jésus et mon épisode je t'aime beaucoup je te porte dans mon cœur tu es tout pour moi Seigneur sans toi je ne sais pas comment vivre mon Dieu à moi je suis fier na baba français pe ya bien tout na molimo ya biso azala mpe na mamai na bien mais na lingaka nanga tika ebima na misu na bino toyoka 2 jours ya prière oyo tosuka na video moke toyokaki banzambe mibali ya mabe babendela biso kobendela na basi ya mabe ezalaka shwa na biso te ezalaka shwa ya famille ezalaka bamoïse ya famille mobeko ezali kokondane mwasi oyo balapide babamba ye mabanga bato mpe babambe mabanga bato na masumu bato bakondanaka biso bato balingi biso tofra pasi oyo balingaka bakize biso tolongola bazemi na bango bato na masumu me bazwa kokize biso satan na moto ya masumu me azwa kokize biso satan na moto mabe me bible ezoloba c'est accusateur tocha pose tolobela video oyo servante de Dieu atieli biso pona 2 jours oyo makamni ya moni na yango tolanda bandeko nanga na bokebi nyonso. Bonjour la servante de Dieu. Vraiment napesi nzambe merci pona moment oyo nalandaki yo na ba je crois ezali ba 18h ntango ozala kolobela likambo ya jeune mpona kotanga bible eza liloba nzambe bible ezali c'est la parole de Dieu ezali parole de Dieu ezali lipa ya bomoi et c'est Jésus-Christ. Napesi nzambe merci pourquoi parce que nazalaki nasambelaka toujours natiaka bible nafungolaka bible mais tala esika nafungolaki bible donc eza au hasard te eza kaka Saint-Esprit moto apermettre ke namona yango na Néhémie eza coïncidence te eza juste kaka mpona kolakisa ke jeune wana oyo nzambe apermettre ke bosala ya komédite na parole na ye eza ya solo vraiment poussé par le Saint-Esprit. Donc eza vraiment poussé par le Saint-Esprit parce que comment nako kokende kaka kokwea kaka na makambo kaka ya kotanga bible ngaku ndler natiaki yango na bandi na nga priere nafungoli kaka natangaka te nafungolaka kaka yango mpona bando priere natangaka te nazoprie kaka so nasilisi nde nakozwa siko bible na bandi otanga eler nasilisi toza kutu na courant te na molili wana nafungoli ka torche na nga telefone natala boye namoni na Néhémie 9 me naye kozonga mpe na Néhémie 8 Néhémie 8 alors natali nanu na Néhémie 8 verset 1 Néhémie 8 verset 1 Néhémie 8 verset 1 botanga. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Le livre de la loi de Moïse, Moïse na moma wana azalaka ko représenter pe Jésus-Christ. Et livre de la loi wana ezalika la parole de Dieu.
ezali livre de la loi, bango bazala kobenga yango les livres de la loi, comme ekomama mpe place mosusu que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Olobaki yango mpe ke livre ya loi oyo ezala mosika na yo te, bomédite yango jour et nuit. Mpo na nini? Pour avoir du succès dans toutes vos entreprises. Yo kotanga yango na Bible noi na lingala. Sikoyo nde natangi bakomi ke alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte de Zo. Il dit à Esdras, les scribes, d'apporter les livres de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Prescrite eza kokoma, donc Nzambe ye moko mutu akomaki yango mpona bana na Israël. Donc c'est la parole de Dieu. Alors, de bokokende pe na de bokomona bakomi, et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes. Donc bino bozomemela bato liloba na ya Nzambe, e bokosangisa mibali na basi, e bato nyonso tu oyo bazali capable ya koekute liloba Nzambe. Donc vraiment nazalaki na esengo makasi na yoki oyo vraiment eza volonté ya Nzambe ke bajournée oyo esalami eza na Bible yango oyo na Néhémie 8 bokotanga yango, botangi verset 1 botangi verset 2 mpona comprendre, botangi yango, botangi mpe neti na verset 3 bakomi boye: Esdras lit dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Na yo ozalaki oloba olobi ke ata oki osali mosala, donc bozolamuka na prière de jeûne wana ya 2 jours. Donc journée mobimba tozotangaka Bible. Eza mpe ça dépend, moto mosusu mpe alobi ke na osala eloko te, naza na nga kaka na chambre nazosambela natangi Bible na ngai, donc naza kaka na makolo ya Nzambe kaka. Donc eza journée mibale wana na consacre yango epa Nzambe. Vraiment ça c'est la volonté de Dieu de le faire, parce que namoni yango lelo eza nazomona yango lokola miracle. Alors na 3 bakomi ke batangi yango kobanda le matin ti na katikati ya journée, bazotangaka Bible, bazotangaka la parole de Dieu. Donc boye bango ke ezali Bible elobi que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc boye bango ke eza poussé par le Saint-Esprit nde bozokota na ba jeune wana mibale comme bozo tosa yango. Donc c'est la parole de Dieu, et Dieu veut que bana na ye ya basi na ya mibali ba sambela et ba tanga Bible, batanga Bible. Donc bakonsakraki bajour wana mpona kotanga liloba Nzambe kaka. Eza mpona bango kutu ezalaki célébration, eza journée te ke bato bazala na mawa bazala so ndeni, non, eza célébration parce que tozotanga la parole de Dieu oyo eza bomoi, oyo ezokoleisa même milimo na biso, oyo ekoleisa molimo na biso. Imagine toi ke ovandi journée wana mobimba kotanga Bible. Tosalaka yango mingi te, totanga ya Bible oui, mais komipesa bongo nga putu mpona nga kutu Nzambe asala biso grâce ke ekoma ta bomoi na biso à chaque jour, ezalaka mpona 2 jours wana te, mais ekoma ta na biso nyonso tu, olia kolekisa yango na bamedia, olia kolekisa yango na bainternet, tolekisaka yango na kotanga Bible. Tant que toza na biso na ndako so bato oyo baokende mosala ça va, mais soki ta nyonso toza na na ndako tozotangaka liloba Nzambe, en tout cas ekosala ebele na kati ya vie na biso. Alors soki mpe bokei na yango suka Néhémie wana botangi yango na verset mpe 8 botangi boye kokende na yango suko na chapitre 9 bakomi gêne na repentance ya peuple. Donc na kati ya gêne wana tozotanga Bible,
mutu mpe azokose repentir ntango mutu azotanga saint esprit akosunga baverse ekobanda koya nzambe ye moko akoconduire biso e bakomi awa neti na bible nanga bakomi gêne et repentir du peuple. Donc l'air bana bato batangi nanu parole de Dieu wana tala siko na chapitre 9 baye kotia siko jour ya jeûne ndenge bozolinga botia wana ya repentance pe ya peuple ozomona wana eza na verset na chapitre 9 botangi yango ti na chapitre 3 na verset 4 likolo nango batie louange et confession des lévites. Donc balévite na leur batangi bible wana babandi sikoyo kokonfese mpe mabe na bango babandi mpe kokonfese mabe na bango naokaki olobaki yango. Donc nasepeli makasi ezali vraiment na volonté ya nzambe ke kosala jour wana ya prière wana mibale. Donc natangi na fungoli donc ka place onga na fungolaki natala boye namoni ke il faut même kogéner mpona kotanga la loi de l'éternel, donc la parole de Dieu bakomi même ndenge bolobi wana ke journée mobimba bato wana bazali kaka kotanga bible ekomami na kati ya bible na kamwe nalobi wow Dieu est là, Dieu ya nzambe aza vraiment vivant. Donc voilà nde mwa part nanga oyo nalingaki kopesa selon ndenge namoni molimo na nzambe aconduire ngai na chapitre oyo. Et puis kotanga mpe lisusu na Jean chapitre 6 verset 35 oyo Jésus-Christ azoloba ke je suis le pain de vie. Yango wana botangi yango mpe eza mpe kaka eloko moko wana. Donc botala combien Saint-Esprit a conduire ngai na biloko wana lelo. Donc eza au hasard te eloko wana bozolinga bosala ya 2 jours ya prière eza au hasard te. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. Parole de Dieu nde yango nde kolia na biso kolia ya molimo. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc les paroles de Dieu nde yango nde pain de vie na biso. La parole de Dieu nde pain nde yango oyo ezali liloba oyo ekobikisa milimo na biso. C'est la parole de Dieu. Donc bato soki baotanga Bible te molimo donc tozoliaka biloko ya oyo tokuti na mokili mais liloba nzambe oyo ezali liloba mpona molimo na biso tozotanga yango te. Molimo ekozala ya kokufa, molimo ekozala ya kokufa, mais soki ke tomipesi na kotangaka Bible ndenge bozo koluka botia journée wana mpe boexplike na bato, donc vraiment ekozala eloko moko ya malamu. Merci vraiment napesi nzambe merci mpona yango nde nalingai mpe na partage yango na yo. Donc natangi na Néhémie 8 na Néhémie 9 baverse bino moko bokomona baverse wana oyo bokozwa oyo ezokende na gêne wana bokokota. Et puis na Jean chapitre 6 verset 35. Donc napesi nzambe merci makasi au nom de Jésus. Apesi nzambe na ye merci makasi mpo nzambe ntango bazoloba tozala présence ya molimo mosantu. Molimo mosantu ye nde akofungola biso miso akolobela biso. Soki oza na présence ya nkolo obanda komona makambo oyo tozoloba. Molimo mpe akokonfirme oke euti epai na biso te euti epai na ye. Bondimela ngai naza toma na euti epai nkolo, bondimela ngai. Totanga Néhémie apesi biso Néhémie 8 abi 1 Néhémie 8:1 totia na pause totangi liloba nzambe na kombo na Yesu vexe mama uti opesa biso totangi na lingala abi totanga na lingala oyo molimo apesi par rapport ya 2 jours de prière oyo tokende bandeko boyokaka bien 2 jours yango ya prière non totie date te non totie jour te mais eumela te awa na koya konosa yango tobandi 0 heure ya vendredi mpo yango wana nde ezali samedi na dimanche yango wana ndeko na biso alobi soki kutu tokomikanga soki mpo omoni okolia te oza na souci ya bador spirituel na yo
nga na tiaki nzala te mais soki oza na susi ya badose spirituel na 2 jours okosaka ngo na nzambe nde kokotémoigne mpe tokotatola yango awa totanga na kombo na Yesu Masiya la parole du Seigneur. Je lire la parole de Dieu na Bible ya Néhémia awa balobi Néhémia na 8 verset 1 biso tokosuka na combien na 3 pour te comprendre kata ndambo oyo ndeko alobi déjà bocomprendre na français na bato ya français balandaka nga mingi mais mpona bamama nango bakoli bakana nga balinga la fone nga mona otanga. Je lis la parole. Na mokolo ya liboso ya sanza ya sambo baisraélite nyonso bayei kosangana na Jérusalem. Donc Jérusalem nde balobaka na lingala nga sikoyo na tiango Jérusalem na liboso ya porte ya bamir ye ya bamai na liboso ya porte ya bamai basengi Ezra nganga ya Nzambe oyo ayebi mibeko malamu amema mokanda ya mibeko oyo Yawe apesaki ba Israélite na maboko ya Moïse. Ezra ayei na yango na esika bato nyonso basanganaka, mibali basi pe bana oyo bakoki koyeba makambo banda na tongoti na midi. Ezra atelemi na esika oyo ezali na liboso ya porte ya bamai pe atangeli bango na mongongo makasi mokanda ya mibeko. Bato nyonso bazalaki kolanda malamu. Tokitaka pe na 4. Ezra atelemaki na esika moko basalisaki wana komi na 4 basalaki na bamai bapaya mpona feti. Mwana bato batelemaki penepene wana bato batelemaki penepene na ye na liboko na ye ya mobali ezalaki mati bandeko bozela mpo mabe koti ya version bobo te tosuka na 4 tosuki na 4 tokena omolai te bomba sekele bino boa bata 4 boko expose nga te tosuki ako botanga Néhémie nga boseki nayebisi bino mama Rebeka notanga bia kale akati abi tosuki na 4 na kale yaya eza video tano bando tia ba esa mabe ya video eza biblique ya maloba nzambe batanga yango bon pempie ya te makambo nga na lobaka pa na yebi te ya mama nzambe place na yebi te mondimo tanga lakisa nga o eza ta video totangi Néhémie na 1 tokichichi na 4 po to comprendre yango na jardin totangi lilobo oyo tozokende kotanga oyo mobeko na Nzambe 2 jours ya verset biblique oyo tozokende koméditer tobanda ngo vendredi na 0h vendredi te oyo tokota oyo siko nga na olinga totanga na bisuka ya Bible poussé par l'esprit mais na okangisa kete verset oyo tobanda na yango tokobanda ina na 0h wana oyo kaka loue l'Éternel le Dieu merveilleux biso tokeli ko célébrer mobali ya libala oyo akangoli biso na ba loi famille oyo aza ko kangola biso na ba condamnation futo tombola ye futo kumisa ye futo kota na repentance futo zomo ba verset mo pe boye
moto akimi mpa nzambe, moto azosenga lisungi, moto azolinga lobisa nzambe. Boyebango nzambe avandi kimia. Nakei bandeko nanga mokolo wana na bete ya bino révélation avandi nalali, Seigneur m'a fait grâce, nakende kokutana na ye. Molimo na nzambe apporte ngai vers voir mon créateur, le Dieu qui m'a créé. Mais to nake kutana na ye bandeko, nake kutana na ye avandi na kichi. Nzambe avandi na kichi. Aloba te. Aloba kilo te. Nakeka ba meminga na ke mona ka position nzambe na minicho. Ba oba molimo nzambe ya solo na bona mbotu na bato. Mais molimo na nzambe ya Saint-Esprit pe na akela mokili na nyonso. Botu na yebisa bino. Na moni avandi. Aloba eloko te bandeko. Na moni ka nzambe nda avandi. Ba meminga kana ke mona nzambe nda avandi. Na moni nda avandi na kiti na ye. Wato na oke na ba Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi na bandeko mata na rapidité. Na ke na moni nzambe ndenga avandi bandeko na ye kozonga. To na zongi na sutuki na pongi ya ndeka to sutuka pa na zongi na lamuki ngata. Lilo pena na zu révélation kolo ezonga na mkei molimo mosanto amemi ngape na zo belela na nzela. Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Yoka kobima ya bana na nzambe. Kobima bana nzambe yo pe mama Rebeka okendaki ndenge nini. Tozaka ndenge nini. Na satanda kite. Na kanisa kite funa éclairci place yo. Pona bonanga prof ye longa ye langai. Ye longa. Tonga na kendaki. Na kende bo ye longa. Na lali. Na yebi na ngai pete. Na sutuka na révélation na nga. Molimo na nga. Ezo kende pa nkolo. Muto azomema nga molimo mosantu. Pe na nzela na nga esprit na nga ezoganga. Jésus sauve-moi. Jésus owapi nazali koganga. Jésus ba ferité. Oya niaste. Jésus de Nazareth o abetama basete. Ponga nazana bomo asopa makila na ene kulusu. Nde tonga azomema nga. Nalobi Jésus sauve-moi. Nde na komi kuna na se retrouver kuna. Menga koto na yebite. Kolonda meminga ndenge molimo na nzambe amemaki Ezekiel. To na komi kuna na moni kolo ya kuvanda. Yelonga na oloba na ngai. Na moni kolo avandi. Nde na moni papa avandi alobi elo te tunai. Alobaki na nga elo te. O Rebeka na memi yo awa pona yebiso oloba na bana na nga bote aloba na nga bote te. Alobi elo te na zongi. Nde position ya nzambe ebangisanga. Nga mtu na yebisi bino. Nzambe so avanye. Silence ya nzambe na otanga ngo. Nani otanga silence ya nzambe? Soki mbota masika. Nikodeme soki Nikodeme akoka mbota masika te. Atuna na bota masika na mandefu. Nena ajobo yakuza na bota masuna bima mama na kota isuna bima. Bakoka ngote. Mais silence on a moni nzambe. Soki peuple de Sion bobanga. Soki banga Poutine. Na ba arme oya lakisi. Na ndenga beti ba Ukraine. Na ndenga beti Ukraine soki Ukraine. Na makambo biso to moni guerre wana. Siko ndika avandi niebui. Ka ndenga otambola toko mona apesi ba pigeon bote ba pigeon batie sali. Bozo mona makambo zoleka. Bango nyonso ba obanga ye. Oa komeka ana bitumba na ye. Siko tande ba obanga mutu. Na micho. Akoza pe mutu nzamba sisite na sisite roi Babylone. Ba beta Israël pa zwa mayeli. Kende obuka no temple Salomon. Ba piye yango. Temple ye moko aboyaki maboko ya David. Etonga. Ye moko atongi. Na lisungi na ye na Salomon. Alobi na poni mwana Salomon tongela nga temple. Na bukango. Tobanga. Façon na moneli nzambe. Bandeko. Bobanga. Nzambe ongala ke mona. Mokonja l'univers. Bobanga. Vandi kimia. Na micho basi nyonso basale masumu. Repatas. Mibali nyonso repatas. Pona micho posho papa. Bien te. Mwende to tapa na ba télévision. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Bobanga.
to banga na yo Rebecca banga nzambe oyaka na yo Rebecca yo mtu na olobela banga Yesu banga nzambe proposition na moni avanie alobilote siko boye ba silence nzambe na otanga ngona media na lobana bino rando na ye mtu akokaza te sata kokangote double na lola babwaki ye paye te mtu abwaka ye ba ange babengani lola na bango babengani ye sata eva na biso bandeko lola ezaki lola ba satana kuna satana azaki na lola biso batu na se na mabele nza bakaboli abi mabele na pesi na bana bato lola yanga evandelo nanga mabele nyatelo nanga kuna bato nga na sende ba ovana mais awa nga pe na sali territoire nanga na sali bato nanga na sali lolenge ya bonzambe Kita apocalypse ne omona bato ba rapembe na nzambe po mona ke ba baali baza na ngote siko bandeko na ngai na mboka na bao kuna biso bato na se ya mari biso na se mama sera biso ana se lola se na biso bapie biso tofandaka aboya ya babwaki ye nano mema double na nzambe to na parole de Dieu na kota double na oyo si nzamba tia de Genèse apocalypse nzamba azaka moko pe sika kombo netanga makombo musu etanga mate Yesu anzambe Yesu anzambe bandeko nanga tunangani biso tomoni kuna eza ba ange ba chérubin bango kuna bavanda kuna biso tovanda na se ya babwaki ye désobéissance babwaki ye tout le monde rabo ya sataye satana to tobengaki na kombo yaka po tolingi amukonanga ya sata babwaki ye yaya babwaki ye na se ya satana babwaki ye ya satana komo telinga na moni na ba anjo babwaki ke babito ovanda wapi tikata biso to sa ata mwana espace yawo evandelo pe na biso nde bible zoloba na biso na Ephésiens to bundaka na milimo oyo evai na likolo yana bi au-delà ya connaissance d'autres connaissances eza so bango bazawa nzambe na biso ya likolo na nyonso babwaka ya satana mboka na bango aye pa biso awa siko peso aye baninga ezaka babengani na ndako na bino yango moni bino ba Rebecca ba témoignage na bango ozali mabe na famille na okuna fome ya mama na osali mabe oke na famille tata na tata mwasi na yambio siko mukolo ozokende ozonga na famille ya mama na oyebi tata mwasi na bino mbongo siko mukolo yango siko ozonga supa nani bilo satana asala siko yango na atinda biso to sala nga na bona nga makambo na kabwa nango au nom puissant de Jésus de Nazareth yako ko bebisaka partout otonga partout au patrouille éternel balobini bacheni etalio Satan pa kuna place babengani ye abebisi akeluka rando babwaki ye awa pe na se bandeko avanda pe na biso bien mabele bapiaki na biso bana bato aluka sous ba problème aluka biso sous ba problème place akedaka tia koswana place akendaka mema bokabwani yo de choses en place evandelo te moi kovanda na mokila baime o epesa melinga epesa melio mesalela ona ndenga malamu so medi epesa meli bino so parole epesa meli bino bote yango malamu bote ya liloba batanzambe malamu nga sambela pona bino pardon mbati na sambela yawe nzamba Israël nzamba bo santo lokumo ezonga epai na yo papa tolakisi libota na o maloba na yo o tolobaki te papa
mokolo wana alakisa bango makambo na nga na oteya bango ke yo oza nzambe namona yo oza na bomoi nateyi bango nzambe ya bomoi nalakisi bango nzela ya bomoi molimo mosantu ye nde ayebi conduite no chemin na le paraclet mema libota na na nzela na 2 jours à prière bekaye ekoya bango na miso Seigneur nzambe esunga bango badon spirituel na bango esekwa basalelo mobali ya libala bakutana na yo oloba na ngai Yesu Rebeka bato bazotuna wapi nzambe baomonanga kati na bino mpo naloba biso parce que natiaka bandeko na mosusu baza na nzambe ya solo oza kati na bango ozaka na kati ya Rebeka te moi je crois na bagrâce otie na bandeko na biso mpo mokolo ozoloba na biso bozwa nkombo na nga bokotya yango partout papa nazala engamo oyo te yo oyebi tika bolamu no etalisama na peuple oyo opesi ngai ata baza 5 tika 5 oyo bamona yo basimba yo makambo na bango efungwama badon na bango efungwama molimo oyo olobaki eza ntango na yo baluka ngai yo osekisa badon na bango nayebi to mosusu aloba toluka nzambe ndenge nini metande yo ozomema biso mpe bazotosa lokola batosi 2 jours ezoya oyo opea biso date oyo opea biso bavexe oyo tokobanda na yango mpe yo komema biso nzambe 2 jours tokonsakre yango na maboko na yo tozoprepare yango nano yamba biso na présence na yo ndenge ondima peuple Ninive yoka kolela na biso mawa na yo ezali kona biso mpona badon na biso mpona bana na biso mpe olobaki bolelaka mpona bino te mpolela mpona mabota na bino na bana na bino yawe nzambe ekolela biso yawe ekopusana pene na yo tomona yo ekoluka yo tomona yo nzambe tika biso tomona yo nzambe tika biso tokutana na yo mipesa papa yaka mobali ya libala yaka na rencontre ya bana na basi na ya mibali fungola boyebi na bango misu na bango efungwama lola na bango efungwama banzela na bango efungwama badon na bango efungwama soki opesaka nga bénédiction papa na maboko merci Saint-Esprit bapambwama bake liboso bafungwama makambo na bango efungwama so mpe bamema bao na baprigence ya mai molimo mosanto abengi nga nzamba lola fungola bango so mpe baetufaki badon na bango efungwama eza na mabota eza na bafaux pasteur eza na bafaux servante makambo na bango efungwama mpo oyo nzambe oza na posa na bango nana okanga punda oyo oza na posa na ye ozoloba bafungola ekende kozwa punda balobi mokonzi aza na posa punda oyo mata na vi ya bato baolanda nga zwa kembo mimonisa le paraclet oza nzambe anguya bao baza na maladi babika bao baza na bopitali babika liloba na onde eza bomoi po tosambela bato bazwa bomoi eza te papa po toloba ndenge nini me yo olobaki nini lève toi prends ton lit et marche tika mpe bango ezalela bango bongo badon oyo nazoloba esekwa makambo na bango efungwama bapele na bango efungwama batelefone na bango efungwama bacontact na bango efungwama molili elongwa na bavi na bango ombre ya ténèbre elongwa nyonso ya mabe elongwa na vi na bango nasokoli bango mpe na makila na yo molimo nasokoli bango na makila na ba oyo yo nakangi bango nzoto na makila na ata bakelanda ba faux pasteur ayebaki te alandi faux servante ayebaki te badon na bamutu oyi bango eso aza te nakangi bango nzoto na makila na nde baolandanga so bafaux baoloba makampe esalama so bafaux baotala bazoyiba badon bato kana banzela ba télévision nga mpe na nzela ya télévision bana yo nakangi finiki bango na makila na yo babombama na puissance anguya na yo molimo mosanto azala na bango makila na ekouvri bango ekanga badon na bango papa baétoile na bango ezala protégé na makila osopaki na ngomba Golgotha yo pesaki bomoi mpo bazala sauve na bapota na onde obiki eza 54 nde bango babika mutu azoka mpo na bango aza te ni baparo baboti bango bazokende moko bazotika biso bofela na azozwa soin na biso na nsima eza oyo te nzamba bosanto eza oyo te nzamba Israël eza oyo te le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob eza oyo te nzambe na bomoi yo nde ozopesa biso bomoi nzambe banzela na bango efungwama bonzambe na bango ekola makambo na bango ke liboso na kombo na le tout puissant le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers na bondeli bongo na lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus na lobi amen tika nzamba lola azala na bino nzamba bosanto abatela bino zo nakangi miso na mona kingo kendaka boye nini makambo kendaka kingo ekendaka molai nzamba apambola bino baoyo nyonso nasepelisaka bino te
Nzambe asunga bino vraiment, asunga bino nazana mutu mabete, Nzambe asala bino ngolu. Pe bino nyonso te bolinganga na bolingo solo parce que Nzambe balinga ete. So tokomi toluka tolingama na bato nyonso tozosalela maître oyo te. Maître baboya ye oyo azalaka na place basali malamu basalaki ye mpe mabe. Soki yo oza na ka wana tika Nzambe akutana na yo mpo mona Jean ngolu na ye bolamu na ye. Nzambe apambola bino na force mutu te alandaka nga sango malamu oyo ekoteyama mokili mobimba na bao baboyi baboya na bao bandimi bandima. Nzambe abosantu azala na bino, Nzambe abosantu akamba bino, atambola na bino. Bible elobi apambolama, akopambola bino, alakelama mabe, akolakela bino mabe. O aloba Rebeka, soyez les bienvenus dans ma maison, servant de l'Éternel na yambi oyambi kolo. O alinga ngai te eza lokozo benga na Nzambe na Hébreu. Boyeba mukomo bo na oyebisa Nzambe, bolimbisa video eke mulaya. Mukomo na oyebisa Nzambe na olela. Nabi makamu nyonso ya mabe na kana te na vinanga. Yango ekomeli nga. Na olela. Nabi na kanisa tango te mekomeli nga. Bebi Nzambe oloba na ngani. Rebeka na ya mabe soki kanisa te ekomeli yo. Me na ya malamu oyo po kanisa te. Yango ekomeli yo. Lelo nga Rebeka, servant de l'Éternel. Quelle grâce! Quel ngolu! Quel bolamu! Est-ce que vous comprenez? Nzamba peso mission, a confié aux missions, a benga tayo. To benga miloko abana yi. To benga miloko aba témoin. Mais pour benga maloko la serviteur to servante, c'est eza chusungulu. Abina opokanate et yeli Rebeka. Alors Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Na sepeli, olimbisi na video eki mulai. Nzamba lola, aza na bino peuple de Sion. Na linga bino ya solo po Nzambe na bino alingi bino nana oboya o Nzamba lingi choix de Dieu ezara choix batute. Bye.